Bonjour, bonsoir. Ça dépend quand il y a RO, vraiment émission la biso. Écoutez les biso la famille. Balobi famille bota, bozawa, puis vraiment bokota, bokota. Balobi to bengi ba pesha love, ba pesha love. Babi a vraiment eza boza vraiment na maboko ya kofungama. Tozo yamba bino vraiment na maboko ya kofungama ma famille bota to yambi bino vraiment to ke kune pa ba dina chou balobi ba dina love. Ce qui vraiment bozali beau se manifester balobi to zali to jali balobi l'union fait la force bande konanga vraiment to yé vraiment karande to so meka koloba to so beta masolo ya ba artiste na biso to lobi ba artiste na biso ba comédien na biso vraiment nde ba nouvelle auto zaka na chaîne na biso vraiment o ya famille bota news TV. Tozana mpona kopesa bino banouvelle na bango kaka ndenge tozokontinue koloba kuna bafilme na biso ya kitoko ezoleka epa dinana toke mpe kuna bisika api exil pechanga azopreste mikolo babiso kolingo mona ye vraiment bafilme ya kitoko azali kosala kende kaka na Omar Kabongo TV okomona vraiment exil pechanga notre star Blackline aza kuna toke lisu musika kuna toke kuna epa na ye moko la patrona balobi Poutine na bango Poutine de lecture veut dire belle vie quand il a patrona na film na biso tozali kotala vraiment balobi en tout cas film oyo na yebi te so tokopesa ngo komboni film mo kitoko bandeko nanga en tout cas bokota bino mona kati ya chaîne na Belle Vie TV beaucoup mona bilengi eza na kati ya chaîne wana vraiment bilengi ba film kitoko Belle Vie azali kopesa biso balobi nulle part ailleurs vraiment bandeko nanga bokota bino moko bokozala jamais déçu babi armée de guerre ezoyinda kuna bandeko nanga bokota total déjà 4e partie vraiment tokota 5e partie en tout cas bozala toujours branché bozala toujours coaché cimenté non bouginga na kati ya chaîne na Belle Vie TV bokozala jamais de si voilà la famille tokoti ce qu'on a mozindo ya likambo na biso otoyeli lelo tokoti vraiment tokoti balbi bozala wana toujours bokima te bozala wana boyoka makambo nini oyo ezoleka entre président Caleb Toukebana na Mami la chatte ou azala ki ex ya papa na so Caleb si baboyana na bango babota bana na bango misato mais si bakabwana na bango vraiment tout le monde peut que président Caleb asala vraiment déjà choix na mususu abala mais côté maman Mami nde abali nanu te obiso toyebi ya moins que ezala cachette mais toyebi ki abali te. Mais à président Caleb, ils ont ouvert à Bala, tu es à Bala, même l'anniversaire n'a pas été c'est 50 ans, tout le monde qui comment Azala qui toujours accompagné de sa femme, ou Azala Konaye, Azala qui on a donc pour dire que président Caleb déjà a comment occupé. Voilà. Mais na bande kolanga ilo ni etininga vraiment poussé nga makasi na kosala analyse oyo leka entre Mami la chatte na président Caleb eza bande kona biso o to bengami ba koni mama ba chroniqueur banani biso nyonso ba analyste en tout cas ba kombo nyonso to ko benga na bengi bino nango o bazana pona ko semi ba trouble bisika moko bebe kimia déjà c'est kota nango mais bango bazana ka pona ko créer ba trouble bande ko na ngai makambo na loba c'est parce que na mona ki on kandi na lobby nazo sepela vraiment lisusu penza te ko tchaka ba moi ba audio to ba vidéo ba tout parce que YouTube vraiment azo ko tenir nga regard makasi na ba biloko wana ngo moni nazo ko éviter na loba na binonga awa pour que na kosala analyse loko moko beseke na yoki to na moninga moko na landi pamba kabu na sala ka yango te je vous dis déjà donc ceux qui les donnent des bomoninga na yebo pour na kolobela lisolo ya président Caleb na bomonanga te na Mami la chatte na kolobela mais so bomoninga vraiment na yebo c'est parce que na moni nga mona landi ba émission ni sala en tout cas
et ça lenga un peu passé nabi pourquoi nous les Congolais tout luka hein kimia te pas artiste na biso et surtout na ba couple hein, moi kimia moko boy au lieu ya koluka ko panza tu vois c'est pas normal lelo tant bozo ça ba makambo bozo créer na réseaux sociaux et ngolo bani pour ko panza lisusu libala ya président Caleb na moi sini ya sika to ndenge ni bandi ko ngai en tout cas yango tinde kinga vraiment na ya ko sala analyse par rapport ya makambo na yoka ki o bande ko loba bande ko beta lisolo voilà lisolo ne beta mindenge nini ke mami la chatte lelo aza na posa bazonga na président Caleb azoluka président Caleb continuer ba message makambe belé vraiment ana posa bazonga na amoni ke bisika kei amoni ke akoki lisusu te amoni ke atuli kutu bisika kendaki kuta bota pe mwana atakala mwana moko ya mwasi abota et puis abota na homme marié et puis siko esimbi te donc esengi comme koluka kozongela président Caleb pe aboyi na ye patati patala je me suis dit ils a passé hein makamba réseaux sociaux ils a passé vraiment est-ce que ye moko mami la chatte toyoka yata makamba couple na depuis ebanda est-ce que déjà toyoka mami la chatte aloba un mot pour la couple non toyoka te hein ne tout le monde a basi misusu be problème na ndako na to pour mo beleki malgré ada femme publique hein tout le monde a vraiment mami la chatte aya ko sala émission ba tout cas na to mona te o toyoka aloba ki be na to mona na peut banda makamne na Caleb parce que ko mona sortie médiatique na été alors ba makambo ko ba to baloba ka bazwa kango wapi qui a na posa zonga na président Caleb qui azoluka attends tutika ko la famille tutika président Caleb et c'est ça livinaye a vu déjà moi c'est sous ceci bakabwana ba raison au bon belle bakabwana là biso na to yebité malgré musu c'est ba etala na réseaux sociaux boyo be mais bango moko mi balende ba yebi les pourquoi bakabwana osomona ba yebi les pourquoi bakabwana basi bakabwana na bango président Caleb pe akasali chemin na ye mami la chatte soki azui mobile to akobala ye c'est pas grave la famille je vous dis kobala eza nango kokende lola te soki epesa milo na mokili obala okobala so pe pesa milo te gloire à Dieu nyonso to randaka gloire à Dieu gloire au Seigneur parce qu'il aime tapesaka nyonso osomona il napesaka nyonso eza biso bata mokili tan biso bata mokili nzambe aime tapesaka libala alors soka décider pesa ote mabe okomona ngo grave pourquoi yo talelaka nzambe lelaka nzambe tu vois c'est ça le problème siko mami la chatte place à kindaki bakabwana kimso lobi omoni ozaki pressé moi si ata ozomona ndenge nini ata président Caleb azaki na basi ebele po soi-disant aboyaki mpo na basi ebele kindumba azolinga na bata théâtre tout yango mami la chatte aboyaki oui c'est bien bon po bino bolobi sikoyo pourquoi ndenge bango bazoloba ndenge balobaki nini onga nalandaki mpo na nini fale ovanda kaka osupporte okoki kosupporte te oboyi mobali autiki mobali sikokuma okoluka kozongela je me suis posé la question est-ce que ndeko azolobaki mami la chatte azokomela ya président Caleb bazonga na basala est-ce que ayebi te ke président Caleb déjà sa bali tout an vraiment tous an bato nde mami la chatte banda kala donc président Caleb abalaki te azana posa kozongela ete ba message ya boto ba information eyaki pe te et lelo président Caleb sa bali atie mwasi musu na ndako ale mami la chatte aloba non ye il faut ya kozongela président Caleb en tout cas nayebi te vraiment comment toujours réfléchir comment tout ça makambo bandeko na ngai totika via ba comédien ezala tranquille à moins que comédien moko ya kobimisa alobi eloko ne moko peut-être ko selon analyse mais so comédien moko ya alobi ne loko te nini te ndesi makambo président Caleb na mami la chatte toyoka yango to nungu eloko te mbala moka pum boyeka ko créer le bango eloko moko boye ça
sans qu'on rendre compte que président Caleb ese à Bali. Donc bozo créer ba makambo kolobara ke mami la chat azoluka bazongana. Et le koni boluka bo créer na vie ya couple na ye. Et le koni boluka bo créer na vie ya mwasi na ye na ndaku. Mwasi na ndako a raisonner ndenge nini aza mutu parce que bazana bana. Akoyi pe komona ngo ekoza pe ya solo mai ningana ya pamba te osomona omona mwasi akomi kosala makambo encore mobali azoyeba te azocomprendre te ezowuta wapi ok sur les réseaux sociaux parce que motu moko ayaki kosala émission alobi ke mami la chate boye aza ata na bapreuve te tomoni esika tie audio moko te oyo ya mami la chate yango ndenge alobi ki aza na besa azongela Caleb tomoni yango te toyoki pe te. Mais au va nous un bon matin au fond les télévisions tout pour fond le téléphone yo pour na ka ko salir couple moko boto ko créer kaka problème la kata couple moko boy non la famille c'est pas gentil to ke na ngwa pi vi o to ke na ngwa pi façon la biso ko sala ka be mission ya ko créer là ba problème ko créer là ba problème au bazaki na ote la vie. Mais à travers les missions, tous les missions, tout ça, les missions éducatives, tout ça, les blocs, ils ont ça en plus dans la population, la biso, en plus dans la communauté congolaise. Mais biso non, biso tu es non, ko bébé s'appelle internet, tu es ko vendre l'ango bien. Tu es pendant ko vendre la internet, ça fait très mal. Et ça la passe bandi kolanga, ça n'arrange pas. Ça n'arrange pas la famille. Pourquoi tout ça? Pourquoi? Botika président Kaleba Vandako. Botika pi mami la chat avant dans la yena bana la ye. Avant yena bana ye. Qui vous dit que Koko Zanakata liba ndeka un petit peu ça comme Thérèse? Non. Non. Ouais, on dit ba mentalité na tout tchana mutu na biso. C'est pas ça. Vaut mieux que tous annoncer libanda ou vivre femme seule que aux alesika moko bozana mobile bat baby que ozana mobile mais yo lelaka chaque jour tu pleures tous les jours ozana be moso ozana baba makambe belo ezo lekolo na vie okoki po okufa osel pe AVC arrêt cardiaque mais muto tika pe koyeba te muto découvrir pété que likambo e comme une ndeko ezaki pona mobile na yo asalaka boy c'est créé bana pete bandi kunanga. Alors totika yo mutu o seleki makambo omiyebi totika ozomona totika bango pe bavanda kimia totika président Caleb ndenge asali chemin na ye na mwasi na ye totika bango bakende liboso totika pe mami la chat na bana ndenge azovivre na bana ye femme seule akanaka yango te bokolobaka te akaya koboma libala te fala avanda azila asupporter yaya. Il y a des choses qu'on supporte, il y a aussi des choses qu'on ne supporte pas. Oui. Et puis qu'on supportons ça dépend mi tema na lobango moi so za rande monte mbali so pas za rande monte moi si nous ça rande monte yana moi si likamsi ko très facile et pas na on ka ba banaliser mais moi si je suis banaliser te ah ok non pas tina suka ozomo ah ok non tina suka pour dire que nous sommes vraiment différents nous êtes différents ma case toi peut-être différent des gens créer biso moi c'est moi ça ma caméra toi différent ma case donc vraiment nous avons asunga biso façon la biso ko saka ba mission façon la biso ko lobela pour la baninga o to tia bon toujours misapi biso ba o peut-être ba vie na biso et banité parce que au les canaux de télévision té ba bioté comme ceux qui n'ont ba bioté tellement que ba bioté moi ma camboula yo ebima exacté ma camboula est toujours en secret et est toujours en secret et ebima ndenge nini mais toi yaka pona koloba ya ba tout bon baza ba comédien baza ba artiste est-ce que elo que ça la nga passe parce que ma camboula mingi to ozo ko sala ba analyse ya
makambo beza fausse. Makambo beza na ngutu bongo te me yo créer no kaka. Elo nde sala nga pasi yangwana. Sona comme le niveau ndi na kama bepenza. Et bon kate ali kamba bo lo bela oui eza penda bongo mais au moins te. Ta créer matière. À côté ba vie sentiment les aka ba beta di solande ko. Ba beta di sola couple mo on dirait aye couple ba beta rango. On dirait aye couple ezanga ba problème. On dirait na couple na ye aza couple moko parfait or que lokuta. OK pour le temps musuku ba couple musuku te leki yango. Ba couple oyo azo beta na lisolo temps c'est leki yango. La famille to kende wapi. Tozo kende wapi ou allons-nous? Où allons-nous bandeko? Quand on a comme le malamu comme ma bé comme malamu. Ma bé comme un malamu. Mutu nyonso ana capacité ya ko dénigrer mutu. Ana capacité ya ko dénigrer ba artiste, c'est plus artiste, c'est bon monde bazo voyager hein. Ba artiste so ba comme beta poto dada ba beti ba ki bazo ba beti ba ki bazongi. Bon mon niveau ba artiste ba comme là. Baptiste c'est comme le niveau mou. Alors tout peut ça bon respect ko please. Tout peut ça ba comédien na so respect. Tout peut ça bon pena respect na musala bazali ko sela biso. Même pour la communauté congolaise, même pour la fierté à mboka na so Congo. Oh Jésus. Ezanini. Ezani Seigneur. Oh, et comment réseaux sociaux, comment un tribunal. Réseaux sociaux, comment bisika, créer buzz, polémique, surtout les couple. Vous voyez comment foyer est sacré. Couple est sacré, hein. Foyer est sacré. Alors, toi, tu peux bondi sa couple, mon couple. Nous allons s'en charger la bino. À quoi s'en charger la bino, tu as mis la chatte. Avant d'abord la balle n'engazo beaucoup là kalebe botika ina mwasi na sika a bali ba vanda ba continuer chemin la bango ce qui ne pas sungi ba on dit quand ça pas sunga osh ozomona totika pa biloba loba otuza ko ba sur les réseaux sociaux totika yango totika mon ba évoluer to pesa ba comédien la chance. Oh, tout tika vraiment. Et ça la bien bandi konanga. Surtout tika que ça la bien ma casse. Et ça la vraiment plaisir parce que pour ces petits amis, bah comédien so bas à l'aise. Si bazo voyager quand bazo ki ba poto na ba très à l'aise. Accompagner les congolais, ça fait du bien. Mais tout ça on a kaka ko ko critiquer bango tout ça ka pona ko mabe pona bango pona ba comédien na biso jamais tu as pona ko malamu na bango c'est 100% malamu. Oh Jésus. Oh en tout cas il va passer et à moi malobe zanga kanga pena so na mandi hotel ba makambi sur les réseaux sociaux hotel pendo bi non pourquoi jusqu'à pona nini to kende wapi Tokende wapi bandeko nanga tokende wapi vraiment na makambo o izo les réseaux sociaux ça fait très mal. Bon voyez nous ka pour créer ka couple mobe ka bo créer nous ka bon ba problème couple mobe ba si ba boyana na ba on mta sali chemin na yembe bo ka bo créer kaka pour partenaire à osoka yoki et ça ba mabe partenaire au parent yoki et ça mabe finalement bolingi net bo ça ba genre le chabon. Et pas artiste bolingini. Non. Non. Il y a qui te côté. Et pas qui te côté là. La famille. Excusez-moi. Il y a qui te côté. Totika bango. Ni bavandi la bango kimia. Oh mamie la chatte. Abota kuti mwana mususu na mobalo aza marié qui vous a dit ça? Yé moko mami la chasse bomone de asa le la télévision ayo ko beta masula yena Caleb sko bino obo aprenera bozwa ngoka wapi en tout cas ça passe oui mami la chatte ko bota mais ils a facilité hein
eza na basi mosusu baboye na mobali azwi dépression akomosa makambo moko boye na nko tomona yango epa peniel ezalaka omona lokola moto moko azwi dépression mais ntango akovanda ye moko ovanda conscience evandi pa mpo ani nasalaki boye ko faleka navanda oli nasala boye omoni conscience ezongi eya mpe nde mwana mamila ya chat peut-être ezalaki par erreur akendaki na pressie wana nyonso ozomona mais esali kaka ndenge esala esali mpe ke bazongana te oui akocontinue chemin na ye akocontinue chemin na ye eno ya koloba ke azoluka kale bazongana aosala be te totika babiloko wana totika vraiment en tout cas eza kitoko te totika vraiment totika bacomédie na so baévolue nde bakomi kokende bwana Europe wana en tout cas baévolue bakende mpo basouffrir na mosala oyo alors lelo loko ezo baopportunité ezopesamela bango bakende nzambe alola akopambola vraiment misala na bango to makambo na bango nyonso oyo bacomédie bazali kosala voilà la famille en tout cas merci beaucoup les billions si vous allez wana yebi ke famille libota bazaka toujours présent en tout cas bo liker bo commenter vidéo na biso bo partager ko sala biso bien ba pesha love en tout cas to signe bino bo s'abonner bo partager et ko sala bien ba dina chou vraiment la tiki bino on se retrouve à la prochaine vidéo.